tango oyo ezatan ya distraction te makambo ebele ezoleka mokili bien aimé. Oh bien aimé, Satan travaille azomema bato na distraction nzoka tango oyo bien aimé ezatan kokangama na masiya pamba te mokili komi kokoma na suka tozomona bilembo belanda nzembo oyo ekoteya yo au nom de Jésus-Christ. Tango yo ezali ya kozala distraite ezali ya kokangama na masiya mokili ekomi okoma na suka ndeko tango yo ezali ya kozala distraite ezali ya kokangama na masiya mokili ekomi okoma na suka ndeko bilembo ekomama na bible ekomi olakisa ye tango yo. Combien de bateaux bakufi déjà na corona ba maladie ekomi kobima ya ndenge na ndenge combien de bateaux bakufi déjà na corona ba maladie ekomi kobima na ndenge na ndenge bapesi vaccin kasi batie nini na kati ya betala bana na yo mokili oyo tozali tango oyo osombeloko folata kaka maske mawa tango oyo osombeloko folata kaka maske moto nyonso akoma kotambola na désinfectant na ye obosani maske okomata pe transporte ndeko sosola tango oyo ekomi mabe tango oyo tango oyo beleme tango oyo ekomi mabe mingi tozomona soi-disant basali na nzambe bakomi koyemba na basataniste tozomona na mokili oyo bien-aimé le Seigneur bien-aimé etikali tomona lion aboti na nioka etikali tomona mpuku aboti na niau bien-aimé tozomona soi-disant basali na nzambe tala ebela tioko na elongi ye wana na kati na bareseau sociaux koloba bapétise kosoutenir bamusicien kolobela baforme akoma ne saper bien-aimé signe ya brisement ezali te e bato bazosoutenir bato ya ndenge wana bomoni nga soi-disant bato na nzambe bayembi na misi ya mokili mais bato bazosoutenir bien-aimé le diable travaille ezala bato ebebi bakokende bango lifelo mpona kifana kwiti tango oyo ezali ya kozala distraite ezali ya kokangama na masiya mokili ekomi okoma na suka ndeko bilembo ekomama na bible ekomi olakisa ye tango oyo. Combien de bateaux bakufi déjà na corona ba maladie ekoma kobima ya ndenge na ndenge bapesi vaccin kasi batie nini na kati ya betala bana na yo mokili oyo toyaka ye tango oyo posombeloko folata kaka maske moto nyonso akoma kotambola na désinfectant na ye obosani maske okomata pe transporte ndeko sosola tango oyo ekomi mabe tango oyo milengela ye tango oyo mibatela ye tango oyo yebela tango oyo landa Yesu e tango oyo bien-aimé dans le Seigneur tango oyo bien-aimé et la distraction ti yebela tan lande mission au côté yama au nom de Jésus-Christ. Ciao.
Amen, 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 amen. Quelle grâce. Voilà, toujours un plaisir à écouter Nabino. Je crois que comme tout le monde toujours, Nzamba Koki Sile Tokuta Nabino rendez-vous avec mon frère Jean-François. Il faut que mon frère. Quel joyeux. Tango Oyo, Tango Babé. Zembo Kitoko, et Salim Galelo. Galelo. Car précision. Amen. Salim Galelo. Ndenge frère, t'entourer tout ça l'émission. Nous avons pas pessimé, bien aimé racheter les temps car les jours sont mauvais. Voilà. Ndenge tout bilembo oye comme maman la Bible, comme komona. Pour sombe loko, faut un masque. Pour matana na transport, faut un masque. Donc bien aimé le Seigneur, donc ils attendent comme ilengela. Il y a ko yebela temps. Alléluia. Sinon tu attends peut-être le temps massi azu mais la kozonga. Liwa pe la kakate kombe si baki yango faut ça prêt au nom de Jésus-Christ. Effectivement, frère, tant le temps oyo, temps de la fin, makamama B izako comme belé, mais so batu babi dans la histoire ya mukili, makamama B zalaka na ngaka. Mais pourquoi c'est la temps là babi temps de la fin, te ka seconde tout le temps de la fin? Parce que bilembo nyoso oto mona le frère et comme grave. Ozomona et comme grave na ba sela nzambe ndenge tozoloba ba mukoyimba na ba pagano ozomona homosexualité comme makasi surtout na ba yino place ndenge ba kamwe zali ko batama donc exactement mon frère photo longa na distraction. Amen. Tango oyo tango ya mabe tant donc ya fin émission na biso lelo je crois que frère déjà na kati ya Nzembo Amérique pesa déjà disons moi ba ligne ba grande ligne donc ya émission na biso lelo effectivement na kati émission na biso to kolobera sur collaboration, il y a l'artiste Michel Kofi Olomide, na chanteuse chrétienne Lise Manzambi na Bamsou Bayembi. Je vois qu'il y a une célébration. Na sepeli ngolobi chanteuse chrétienne. Voilà, parce que tous on a chanteur chrétien, chanteuse chrétienne et non, chantre de l'Éternel. Voilà, donc quand on a quatre obito bimisi révélation parce que chrétien ba benga biso ba chrétien ils allaient ba païen nzama benga biso ba chrétien nzama benga biso ba juste. Voilà, mes enfants, nous sommes les enfants de Dieu, mais tant on le dit chrétien donc on le dit pagan. Quelle grâce. Voilà, collaboration, célébration, ils allaient titres ils ont déjà sur le marché, déjà YouTube, déjà consommer en gros. Je vois que les babenga biso d'abord avant tant que tout le monde a extrait la qui ça qui sur le c'est quand même bima pas tout le bilan parce que tout ça quand même na ça l'analyse wana obligé ba te belé ba le bilan moke est-ce que mutu ayembe la nzambe akoki koyemba nzembo ya nzambe na mutu ayembe la nzambe te oyembe la musique ya mokili tout le monde a donc Kofi Olomide l'artiste et musicien avec Lise Manzambi tout le bagage famille Manzambi et puis Kazari Mabuswasali en tout cas réalisation ana total on a quatre émissions la biso est-ce que ça est possible ko yembela nzambe yo yembela nzambe mais muto yembela mokibo sanga ne pobo yembela nzambe et puis ko yembela nzambe lingolo bani d'abord quand on va quatre émissions la biso et la collaboration parce que tout le monde va commenter à bato so bizana mutina izama bete ko ko yembela pe nzambe on va voir total na komi ce qui est possible et ce qui est possible était qu'est-ce qui se cache derrière ça? Je vois que c'est quand même très important. Il y a constamment ma révélation par rapport à. Et puis deuxième élément, toujours il y a un dossier dont il y a Paul Mukendi, le pasteur Paul Mukendi au Canada. Bolandi en tout cas, sujet où Paul Mukendi a été condamné au Canada, mais les lois ont été en fuite parce qu'il a été Kimi porté disparu pour la viol. Bon, sujet toujours il là parce que je crois que frère Salek déjà mon analyse par rapport à Nango. Ce qui est étonnant, Lise Manzambi ou Aembela Nzambe. Il n'y a pas à qui victime. Lise Manzambi. Masatana. Bon, gars ko. Toboy na kumba papa na biso. Bon, en fait, dans le baron parce que les ali ba éléments les ali, il y a apparemment je crois que l'accès extrême au yemo ali victime donc il y a viol. Mais to comprendre était na 4 ans. Comprendre était comment est-ce qu'il y a mon quoi ali victime il y a viol, a ko soutenir un pasteur qui est condamné na Canada parce que le baron injustice mais quand même ali justice au Canada. Donc et puis à Kimi, comment est-ce que Moutou Azalaki victime d'un viol, n'a pas moins à soutenir un violeur? C'est terrible. Est-ce que ça dit syndrome de Stockholm de Balobaka? Bon, on va peut-être analyser la Katia émission na biso. Il y a les noms, donc il y a deux grands dossiers, je crois que Boufanda, deux de Boufandi, de Banatina Souka. Tin, de développer ce sujet parce que tant Souka va passer la commune à Makamouya Mabé, donc devant toute la Katia émission na biso frère. Quelle grâce. Ça n'a pas déjà au côté mais non non bah ça va poivre bah céleri bah oignon na tout na maboko nzambe avant to passe cette émission luko yo bimission to ko bunda biso bibale pe na bande ko bakamo frère ça fait mal frère ça fait mal comme on a ya on to baka bato yeso akufi là oh nzambe
na bonzambe na ye alati nzoto mutu albina kita ndaki nokufela intel na intel so batu moko baye basankapare na makambo ya nzambe po na ignorance ya batu bakumba papa molimo nzoka papa molimo eza nzambe yango natunaka bango oyo babengaki tibiosa papa molimo sikoyo papa molimo akufi donc satan akobeta bino sikoyo po basuna papa molimo te po satan aza molimo omoni sikoyo donc quelle ignorance yango tolamisa bandeko ya biso frère but ya évangile eza moto ayeba nzambe moto akabona na mabe mpe na bato ya mabe yango monike soki otangi bilo komona David frère azobatela bampate azobunda na baours frère na balion elakisi nini balou elakisi ke oyo yango David frère biso toza David balou balion frère eza bana na satana wana ba faux serviteur frère namoni tobundela vato on a compté déjà frère alléluia nzote ko sala ouais c'est bandio sala frère bele meto zo titi da prière to benga mukolo émission akota kati na biso aban ayo sala émission na bien aimé nous quitter tout kotomboka to zo titi da prière au nom de Jésus-Christ éternel Dieu des armées papa merci. Merci papa na grâce au salut biso ya koyeba yo papa. Merci papa na grâce au salut biso ya koyeba vérité. Merci papa na grâce au salut biso ya kolongwa na esclavagisme papa ya mokili, ya bilamba, ya kindumba, ya lokuta, ya makambo mabe, ya miziki ya mokili, oh ya banganda. Papa merci. Au salut biso grâce ya kozala ba vrais enfants de Dieu, ba vrais serviteurs de Dieu, ba représentants ya royaume de Dieu. Alléluia. Papa merci. Merci papa. Merci na onction, merci na puissance, merci na ministère papa, merci na protection divine. Alléluia. Papa merci na frère Alimia, merci na ba frère de so papa pe sarabiso, pe te musano ekende liboso. Papa message à lelo et ça misala on a bon ya bana na yo, yaka ko délivrer bano ya yo, le son de l'agneau, le son qui libère, le son qui purifie, le son qui guérit, le son de l'alliance. Alléluia. Le son de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Et batte l'angai, et batte libota nangai, et batte la frère Alimia, et batte la libota naye, et batte la projet na biso papa, et batte la bandeko nyoso balanda kabiso nzambe, o babundisa kabiso papa kutana na bango papa, o nzambe sala bango pe grâce à koyeba yo nzambe no kite boko eli felo, to tiki message na maboko na nzambe, que le Saint-Esprit parle pour l'édification de ton peuple. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Amen. Alléluia. Amen, 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 amen. Oh, bien aimé, soyez dans la joie. Bandeko ya bino, on est là. Tolobaki na bino, nyonso toko mona, nyonso toko yoka, toko bimisa na poisa, toko banga mandoki te, toko banga makofi te, toko banga boloko te, po toza bato liboso ti. Alléluia. Bien aimé dans le Seigneur, nous allons prêcher la vérité. Boko kangisa biso, mais biso toko kangisa bino te, parce que biso toza na vérité et que bino bona mensonge, biso toza na grâce, bino bona chance. Alléluia. Bien aimé différence c'est ali. Biso toza na alliance, mais bino bona bosina pacte. Alléluia. Quelle différence! Biso toza na vie et que bino vous avez la mort. Bien aimé dans le Seigneur, message yo et ça mi sang na bomo ya bana na yo au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci en tout cas pour la prière. Amen, 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 amen. Il faut que tu aies émission. Quelle grâce! Il y a les lots, comme la lobby, donc tu peux parler sur collaboration. Il y a artiste et musicien Kofi Olomide, na structure il y a Kazarema, tout bien structure Mobimba, donc représenté ici par Lise Manzambi, Oyo, Ayembela Kanzambe, Ayembela Banzemba Nzambe, mais bah ça les collaboration avec un artiste, Ayembela Nzemba Mukili, donc tu me rappelles comprendre est-ce qu'il y a un possible, toi Ayembela Banzemba Mukili, ni tu yebi ni tambolaka, quoi Ayembela vraiment Nzambe, bah quoi Ayembela ensemble pour Ayembela Nzambe, tu comprends en fait émission na biso il y a les lots mais avant peut-être tout côté la premier dossier quand même tout le monde quand même dans un dossier Denis Les. Je crois que ça revient quand même souvent comme il comme pendant donc sauf funguli kaka il na comprendre on tenga comme le ngi baby mama na comprendre le maman que baby un charlatan so côté YouTube Denis Les fils du diable. Donc, presque tous les jours, à passer dans les médias, tous comprendre l'été, est-ce que ça pour la ligne. Vraiment, objectif, on ne comprend pas. À ce côté, et puis, il y a un message, moi, pendant moi, si, et que bon, groupe, il fallait mettre à Bercy. Yo siko répéter na ba ningate bimaka mukolo ya concert okomi kuna bon comme yo yebaki no ba jise botali
batikolo ka ba danse mais bourron pela anyataki yo mais wala zali o alobi mais toujours landa ibeli azoloba ça dit que exactement ibeli moi pela ozongela te o non pour mama choko na ye batindise ka yeso na nini na fiso ya nini nango isala ibongo babiloko za ko loba ça dit que ba bêtise aussi na ko péter o bato to ba ko péter ya péta on ne comprend pas en fait nga problème na zali je ne comprends pas message na zani je ne sais pas est-ce qu'ils allaient pour nous édifier est-ce qu'ils allaient pour nous aussi à confusion frère tout le bien manqué avant peut-être tout développer parce que ça est comme un peu trop on ne comprend plus rien et puis bon tout le monde et puis le banikali voilà pour ne rien dire finalement frère Denis Lessi Negna Lobaki Denis Lessi c'est un maudit de Dieu c'est un maudit. C'est un maudit. Un maudit de Dieu. C'est quelqu'un que Dieu ne connaît pas. C'est quelqu'un que Dieu ne connaît pas. Il n'a jamais été un serviteur de Dieu. Jamais, je dis bien jamais. Je pèse mes mots. Avant pour ça, Amen. Nzambe a yébiété. Et là, nous avons l'action de Nzambe a parce qu'il y a aussi un Nzambe. Comment tu peux dire que Dieu nous parle, frère. Dieu nous parle. Qu'est-ce qui est l'action de Nzambe a yébiété parce que Nzambe a créé. Dieu nous parle. Et à chaque fois que nous avons une mission, nous avons une mission. Après, nous avons une mission. Frère, donc ça veut dire que Nazir Sabatou, donc nous sommes au temps. Nous vivons un temps difficile, frère. Nous vivons un temps difficile où le diable est en train d'œuvrer. Donc, mon badinil, c'est ça, envoyé à diable pour la distraction. Parce que si on dit bien de laisse à ce bungi sabat. Donc tant des azobes là bas forme, bas sap, bas nini. Ça veut dire que frère Nabunzambe c'est le brisement, frère. Donc ça veut dire ça n'attend à verser mon frère, c'est là s'il vous plaît. N'attend à verser mon bango. Dans Matthieu, Matthieu 3 chapitre 11. Matthieu chapitre 3 verset 11. Il y aura fait l'autre temps là, tout. Il y a na kati ya programme na bisoté ndengo rapidement je vais attendre 10 minutes voilà c'est là voilà bien aimé je mets mes lunettes j'aime comment je mets mes lunettes quelle grâce amen frère natangi na Matthieu chapitre 3 na kila verset 11 wapi yango yoka le Jean-Baptiste alobaki frère moi je vous baptise d'eau ça c'était à l'époque de Jean-Baptiste. Voilà. Moi, je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance. Mais c'est lui qui vient après moi est plus puissant que moi. Et je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et du feu. Frère, c'est la révélation. Ça veut dire que non, quand Jean-Baptiste Zoba, lui, donc c'est Jésus, tant au commis, et ce terre na maïté. Voilà, donc tant au commis, et tant il y a Jésus-Christ, Saint-Esprit, à baptiser son anime, na Saint-Esprit et puis du feu, la qui nini. Et là qui que le baptême du feu, frère, jamais on va faire pasteur là. Tu vas baptême d'eau, et on va baptême na maï, pas qui d'eau. So baptême du feu, jamais à ta moto appelé ça moto bakoni, à ta moto ce qui a nini, à ce bois qui va na kat. Baby que moto moyen et une révélation. Nous sommes baptême du feu, frère, là qui brisement. Ça dit que Jean-Baptiste a clair, il dit moi je vous baptise d'eau, mais c'est lui qui vient après moi. Ça dit c'est Jésus. Pour frère, pour moi il y a Jésus-Christ azarane tiosa. Son la Bible quand on a prétentieux. Ça veut dire ndenge yoza frère, au monde souki na yo. Au monde ngolati, au monde lolenge na yo. So kene kinesko fungola Facebook. Kene na babar, kene na boîte, kene na musique mukili batabouye baate. C'est ça la différence. Là, on voit que du Saint-Esprit et du feu. C'est-à-dire le feu, c'est quoi? C'est le brisement. Moi, Jésus-Christ a côté un brisement. Est-ce que Bilambande sa moto a brisé à partir de la télé? Oui. Mais la moto a brisé. C'est-à-dire que tu as frère JF. Tu veux bien la mokilité. Bah faire ça, et ça c'est ce que me donne. Tant toujours là, tant qu'on bat, soki na sombité faut ba sombelanga na mwasi soki ba sombele il faut na kende ko defa il faut ozomona baba ninga nanga bazali ba Jean-Luc Mukoko que je dis bonjour Jean-Luc Mukoko après ça oh ah bon hey bakate ah je dis bonjour moi ba Jean-Luc Mukoko wana après ça nga combien de babi valise bilamba ba yuji babilo kwana ba Ali Nosene Ali Nosene ba grand frère nanga ya Gandhi Malungu
Joël Kile ko apesa nga valise ya ba Dolce Gabbana frère moi ba biloko nyoswa sans côté ba Bonaka Luji ba Firi Jana na Paris ba Yula Bols donc frère tolata ba biloko wana frère mais comment tokolata mosusu ba Sami Wadido je te dis bonjour Sami Wadido frère siko tokomi na bonzambe comment tokozala ba même pratique frère Kolata, peut-être quelque chose n'allait pas dans la confusion. Oui. Kolata bilamba wana. Mabe na ngeza na niveau nini? Est-ce que mabe zali ya kukumisa yango be kolata? Ça na tango verset. Ça na tango verset. Ça na tango verset. Na kena 2 Corinthiens, yoka le tanga. Voilà. Donc na 2 Corinthiens. Yoka 2 Corinthiens chapitre 5, yoka le tanga. Donc na 2 Corinthiens chapitre 5, yoka le tanga frère nangai. Quelle grâce! J'aime quand j'ai mes lunettes. Allez là. Frère, dans 2 Corinthiens chapitre 5, on a verset 17. Si quelqu'un est en Christ, Jean-Baptiste Alobaki, lui, il vous baptisera du feu des saints. Christ, si quelqu'un est en Christ, il est devenu quoi? Une nouvelle création. Ça veut dire qu'il va recréer Yasika. Les choses anciennes sont passées. Yoka, les choses anciennes, c'est au pluriel, frère. Les choses anciennes sont passées. Voici, Yoka, voici toutes les choses sont devenues nouvelles. Ça dit, frère, bah recréer yo yasika. Ça dit, bah qu'on retrouver soute et loko moko yakalo zalaki namo. Ça dit, tu n'es pas en Christ. Ça dit, so bazo bébé na malachi bazo loba, nza bazo loba, il y aura une différence entre ceux qui me servent et ceux qui ne me servent pas. Frère, tant omoni mokili mobimba. Frère, il n'est pas en Christ. Il n'est pas une nouvelle création. Azakaka na mokili. Alors, batuluka badilisi na zo ça batuma refaire attention. Bazo bungsa batu belé. Moi batumso ba suluti. Oh, na kobitana nga pesa na bonzambe tala. Atikali ne pe bongo. OK, bien frère. Babilamba na bango ba komisa wana. Frère, eza babiloko moko ya ba sataniste. Na so vérité. Ozomona ba témoignage ezali ba mama saki chaque fois ba loba pona bilamba wana ko bobisa ba na mona shege moko bazolela papa mbabi me papa mba mema biso na mamba bilamba l'autre moko buka ba makaza ko yiba so atekele biso nini muyibi ozomona siko atongele biso nini sadi ba bil ba denile se baza batoyo baza nzambe te frère koloba ke loko moko lobike ngai na viola makambo lokuta na confiance mo ya lobaka o camarade ne soki vie na ndenge mo lobaka a sekaye ba misa quartier la te basé belé ba sekaye yo po yebi ngala bakini bakanga pourquoi ezaki makambo ya politique rien à voir na makambo ba viola solo ba wana na vanaka na bar moko batu bazo tonga président na quelque chose ngo papa ya Kofi papa na biso atika biso tana beti biso bazaki na locataire na bango moko azaka mutu ya DGM. Il y a quelque chose qui information. Aner. Au moins, les informations vont repérer sur Mbongo. Là, c'est na Benkuna. Oh, mais bien, sur le lobby, on fait tout le monde voyager donc des Cameroun. Bateau Aner, bah, on a un tongo nanda. Na la musique papa ya Kofi, na ibisi papa silike la mutuana. Ngaba bakinanga. Kofi combien de fois landing akuna po babimisanga. Ozomona. Donc tant on a so ba bongo, ozomate ke makambo lokuta. Frère biso ne tozela ki est toko violé. Donc, mon frère, il n'est pas de Dieu. Ozo le capo, ozo kosa, sokinga na viola de nilesi, nzamba pambola yo. Ndeko le bien kinga bakanga kingai, na viola ki, ozo mona, na viola ki, yango na koma ki Bercy, retard, nzamba pambola yo. Mais soki o le beza bongote, nzambe a frappé yo au nom de Jésus-Christ. Et puis tout le monde, na maudité, na lobi vérité. Yé pas le bien mambo Sandra. Tabi soki nga na bimana yo. Na zonga makambo ya lobaki na Sandra. Ngapa na zonga makambo ya lobaki. Donc pour moi que yé azamuta lukuta. Donc soki nga ipe bakanga kinga na violaki. Ya on a kenaki Bercy retard. Nzambe apombola ye. Voilà. Mais soki za lukuta. Nzambe a frappé ye. Et puis tout le monde on a des réseaux sociaux. Moi quand na ba réseaux sociaux, ne pas ko sila kana ba réseaux sociaux. Combien de ba combattre biso papa bazab. Ah, patron, on va sauter. Nous avons le ministère. Mais Ming peut babenga pardon. Ming basenga pardon. Dans l'enregistrement aussi mais moi publié en pesaté. Denis Lesiwana Canada, la France, tout ça babenga. Nga soki na viol. Et puis faut na on beza le côté na bimisa ko quartier la te ba parce qui est nga na beta Bercy na Burumpela. Burumpela sa beta Bercy. Burumpela beta Zénith Olympia. Vous avez le côté
na Bercy bon pe la zalakate ozomona mamozo et ça mensonge yemoka okisoni kenda na le bibo ozomona makamba lokuta. Donc c'est ça le problème. C'est terrible. C'est tous les jours on le voit, c'est beaucoup quand même. Et puis azona makamba ya lokuta mais bon landa makamba a lo barate asa muto lokubuka taka mamba lo bianga mega mamba lokuta. C'est terrible hein. C'est terrible makamba lokuta. Voilà, donc on a quand même rapidement le sujet de la biso ya makasi. Je crois que c'est quand même un thème assez important parce que je crois que Batomingi, on m'a au temps de la fin, on peut banaliser Maromingi comme bah il est dans la PKK. Voilà, on se lance pas comme manière bassi, ça on se lance faible, tout ça pour prier à ponailler, c'est-à-dire que na maïlia on nzambe frère et comme makambo belé à mabe mais comme normal. On va donner les sons, nzambe na bato tia au maboko. C'est ça le problème bazali pe bazali ya fuka matiba on peut pas. Comment est-ce qu'on peut comprendre tout cela? Tout le monde a en collaboration au lieu de comment peut battre na la tono azika. Mais tu battu na tono zika nzoto mde uzika. Elongi uzika te. C'est un menteur. C'est un menteur, c'est un complexé. C'est un menteur incomplexé. Donc voilà, un voyou, c'est un voyou. C'est un voyou, c'est un chien. Na fini était, c'est un chien. Chien, c'est biblique. C'est biblique. Bible sur le baboué, frère. Au moins, voilà. Au moins, Bible sur le chien. Beaucoup de royaume des cieux. Donc, yo tikaki mabe. Nakata bonzame au rama au zongli bisanza na yo. Donc, c'est un chien. Denis les bon que tu es un chien. Voilà. Rapidement. Et puis, tu vas donner les frères. Tu vas te bêter ma coffee. C'est la vérité. On a raté un marcacité. On a combat Churamboma. Nazo biso siko a partir de l'eau. Kotanga lisu combat Churamboma. Tenga na pétition. Ah bon? Kotanga lisu combat Churamboma. Au moins Churamboma, c'est notre frère. Churamboma, c'est notre frère. Mais Nzambe ana tanaye oya ko briser. Musala Churamboma masala frère. Et ça musala oba faux pasteur fallait qu'il basala. Ba soit les abinga na ba pasteur ya musala type wana sala. Frère, azo ba ezala ko ba Churamboma. Ezala ba toloko ba benlo bobo. Frère, misakamba ba salaka. Ngala benga benlo bobo na bien que le motivateur de notre communauté. Ozomona azo tinda ba tuko ke misala. Azo sala da vidéo azo skola basani. Frère, quelle humilité. Ozomona ezala biloko ba pasteur il faut basala. Mais bango bavandi bakosa bato balera bambonga bato ozomona na denile sko tanga sukomba Churamboma te Churamboma c'est mon frère voilà aza frère na yote erreur ezeleka ne akanga na bino na bana ba oya kenda kini wana na ba chatumba wana Churamboma aza frère na bango te ara de topende to kanga na bato misusu voilà ndé pas kanga na bango Churamboma message après saka frère je te dis bonjour mon frère Churamboma avec Papi Gene. Alléluia. Merci à tous. Tu as invité Bango Izo. Effectivement. Tu as invité Bango. Toujours, on est ensemble. Voilà, tu as invité Bango. Nous allons manger ensemble. Amen, amen. Voilà, donc collaboration. Kofi Olomide, l'artiste Michel Kofi Olomide et la maison Kazarema, représentée par Lise Manzambi. Et puis, on a chanté tout le monde également qui était là aussi dans la collaboration. On a dit, hein? Non, non. Oh, il m'a dit, dit, Barabas. Comment est-ce que Jida. Mbuta, voilà, frère Mbuta également. Entre parenthèses, on a Mbuta, on a Benganga Yoidi. Benganga, il parle de que Neti Bambloka, le Baki Wana. Côté qualité, quand même. C'est pas un serviteur. Il y a Azak Kabouya Bamanzambi. Azak Kabouya Yabamanzambi. Yemuni, Azak Kabouya Yabamanzambi. Kabouya Yabamanzambi. Bato Bayi Bayi Mangna Lobby. So, nous avons parabole. Oba Yebi Bayi Mangna Lobby. Ye Azak Kabouya Yabama Satana. Frère Omoni a Benganga. Kobenga benga ezaleka en groupe bisanga ke batindaki même moi sina nda kwa sepela ki nangote abina ngoto makambembele ya koyebisa me photo kutana ozomona aleka même émission pas Solange Diata pour le baké Jeff c'est mon frère faut na biseto tout ça émission ensemble ozomona so ko moni na batuwana c'est que Mbuta oyebi ngaité donc ceux qui ba kosa ki yo oya okangamananga po ya o geta pa ngana zela ka geta pa wana Mbuta ngana donc c'est fait ce sont des faux serviteurs de Dieu. Osa serviteurs de Dieu. Osa peut chanter de l'éternité. Osa musicien chantre. C'est ça, chante musicien chantre. Osa va chanter de l'éternité. Boyembela kanzabete, boyembela kamokili. Boyembela kamokili pour boter album. Ozomona, osa na ba producteur. Ozomona, tenga na producteur ya David. Batanga David producteur naï. Studio Zalata.
ozomona biso ko bana nzambe tunanga ni nzambe ati msupe na makambo wana te parole de Dieu ça ne change pas frère même ba premier chrétien banze emba makapa bana nzambe bazali banze Yahweh banze bebele za toyemba yemba tobeta mutato asala ngote eza banzembo populaire eza pona nzambe so bango balandela ba misia mokili ndenge biso tozalaka na mokili ndi bango balandela biso komisa ba album ko sala ba clip ko sala boy ko beta fort olati yomo olati boy ba misia balati uniforme eza biloka mokili frère rien à voir na nzambe bateka keloko nzambe te. Vous avez reçu gratuitement, donné aussi gratuitement. Donc, tout, et ils ne sont pas de Dieu. Frère Mbouta, gare à toi. Gare à toi. Ne m'appelle plus jamais. Appelle-moi, attends frère, appelle-moi le jour où tu vas chercher ta repentance. Ah, voilà. Nakangelo saluté. Mukolomonike, vous en avez besoin de repentance de Benganga. Mais quand Benganga te pour pas mafuta, au salir ma satana, vous en appelez tout oya verga, mais vous en avez bango. N'êtes ce monde ba otinda yo. Vous en mona. Voilà. Effectivement, entre parenthèses. Et Dieu va vous frapper. Voilà. Omoga album wana, batuka bembe album wana. Na juste kanga image, kando kanga ba image. Mbeli nzambe e koti kat na bango. Moko ko ya kalati. Bato bayembi album omeka nzembu omeka disque wana mbele koti au nom de Jésus-Christ bako sakana Jésus-Christ était frère Père c'est ici tangisa makila pour na biso frère oh Père éternel frère bako sakana na été au monde bango bafo bakangisa biso bango fo babetisa biso mais biso yoka frère mais faut tokangisa bango te Dieu mais t'es pas mon que et ça na bango passi parce que biso to na tango luka bango te bango na tango luka biso so otangi bible frère so otangi bible au monde ke ba apôtre Jésus bakanga bango pour na vérité so otangi pour bakanga bango te bato wana pour monter la vérité te ozoma frère ce ne sont pas des serviteurs de Dieu. Tout ça l'analyse, je crois qu'ils allaient permis l'analyse parce que frère yondo ça analyse ngano ça analyse ngano dénoncer bango. Oui, analyse alors frère, sikoyo collaboration deuxième collaboration, c'est un peu quito quoi. Donc ils aiment bien. Ah olandiango. Lise Manzambe. Ça va séduire. Non. Lise chante très bien. Collaboration Kofi également coach peut bien la carte bacha au monde la penda vraiment lourdeur on a senti vraiment lourdeur et puis ça a été bien fait hein. Donc ça vraiment côté il y a arrangement tout ça, il y a vraiment rien à dire mais ce qu'on soucie les gens séduité hein. Ça, c'est la séducteur, c'est la séduction. Le diable séduit. Je te dis, frère, tout ce qui brille ne sont pas de l'or. Ça, c'est bien. Au monde, frère, au monde, Bible, Jésus, il n'avait ni beauté ni éclat, mais il était la lumière du monde. C'est-à-dire, lumière, oh, Yanzambe, frère, et mon enfant, mobilité. Au monde, on se bat, bien, ça, c'est le monde. Le monde va tirer, ça, c'est le monde. Mais ce qui fait la monde mente, mon mente, tel un clip, naïe, banzembo, et kangola batu. Voilà, banzembo, kangola batu, c'est le monde, frère. Au monde, ça n'a qu'à au moni Dieu m'entend parler Nathalie en haute na kokite ba bande ba tineli ngo belé mon ba Serge ba frère nanga Serge Mesaki ba tindelinga ba frère nanga belé ba tineli ngo na zui clip frère ba frère nanga ba Pierrot Mbale ba tindelinga ba clip wana ba sœur nanga ba Maïka Mandrandele frère na zui clip na tiango na ebandeli kaka na longoli na kokite frère na koki côté la clip wana te na koki te qu'est-ce qui est choqué là les choqué au double koki otala contre bandeli ko Nathalie wana na moni mukili mbala moko OK na moni parti moko Blaise Masata na fungoli porte ba fille mo ba koti bon frère to moni na ndenga spiritualité bande bola na bo kebinyoso na ndenga spiritualité porte et l'accès makambo belé porte to ba ba ke bo fungoli porte au fond la porte ba demo ba koti tant ma Satan zo fungo la porte montant image ba fiena ba zo kota na nenga spiritualité eza ba sirène na nenga spiritualité eza ba sirène ba kota na ba via bato ozo mon frère hôtel na ba souki na bango frère ba rien à voir na zela sana tenglo mombango zela na logo mona otangawa et le mot tunenga ba mise chrétien ba koyimba na ba oui c'est ça c'est bon la comme nous dans on a été mais bon tout ça là tunenga mon frère on a vu verser mon yango ouais parce en fait la première est là qui question est là qui est-ce que ils allaient possible musicien o ayembe la nzambe na o ayembe la banzema mukili basala dio pour bayembe la nzambe yo ka fait total dans Jean chapitre 9 verset 31 yo lo notanga je le nom de Jésus-Christ notre Seigneur et Sauveur nous savons que Dieu n'exauce point les pécheurs. Mais si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, il exauce.
au moins frère bande bolandi yango donc ça veut dire que Nzambe pour exaucer you frère il faut honorer peut aussi la volonté na ye c'est-à-dire sur le fond là muke ko honorer ni kolobani ni volonté des années volonté des kasi kotika mabe voilà kotika vie à péché koyamba yesu na bomo inayo okomi mwana na Nzambe omoni frère okomi kotambola ndenge Nzambe alingi nde wana Nzambe akoyoka yo okomi frère voilà quand on me place sur la frère kozala mwana Nzambe ba mission oya mukili ba mission mukili parce que on peut ba créature Nzambe et là on sala ki baza bana Nzambe to considérer ba Nzambe te parce que le bien faut là d'abord mwana Nzambe vous avez Nzambe oyembela yi faut la vérité comment vous le baki bango ba Nzambe te parce que tout le monde ba king kester mener ba ça ba chance quoi j'entends le verset moko mon pote ba yebela zaki mwana Nzambe même temps avant kufa boyoka ki babilo na mo le bela pe mingi kester frère omoni emenia so otali via emenia otali makamba emenia frère ozomona ke ngale c'est que otulanga maba frère lando pembela zaka na mokili mais c'est que moni azala kwa bangote otulanga nani na kati siko ya pari yo ndenge batika na tanga kombo na ye yo nati ozomona neti emenia frère emuna na ke oya za Nzambe yo ke no mona otanga frère mozo ozotanga Nzambe mais Nzambe nazotanga mozo ozotanga Jésus mais Jésus ni nazotanga par Jésus pas ali frère yo ke no otanga otongi eloni la sakintaza mwana Nzambe na Jean chapitre 1 na kenango yoka na banoko na verset 12 yoka loko notanga frère yoka bien aimé to ziblo makutu doto funga matoyi ngata na mbanza boma ba mo ki Congo donc na Jean chapitre 1 na kenango na verset 12 nana za mwana Nzambe yoka j'ai le nom de Jésus-Christ mais à tous ceux qui l'ont reçu ozoka à tous ceux qui l'ont reçu yoka à ceux qui croient en son nom yoka elle a donné c'est la lumière Jésus elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu yoka soso continue lesquels voilà banani lesquels sont nés yoka non du sang et ça te que pour baboto na moment la bino ndoza mwana Nzambe ni de la volonté yoka ni de la volonté de la chair yoka ni de la volonté de l'homme on a la commission motonantale on a la commission pasteur ni de la volonté de l'homme yoka mais de Dieu yoka ba frère Jeff papa moli monenani nana tindaye nous c'est Dieu nous sommes les enfants de Dieu donc Jésus Christ ayaki aponaki ba disciple na ye moko atambolaki na bango voilà oya bangwana lokola yoza kamera nanga okomi diacre yaza motion na bimana motion wana akomi diagonèse ay nous occuper l'église moko daki passé ozo bala allez frère yango mona toza na ba dégâts pour ça bato Nzamba ponité mon frère donc moi na Nzambe eza moto ya botemi ni de la volonté de la chair ni de la volonté du sang ni de la volonté de l'homme mais de Dieu ozo mona so yo tangela so bato yo mon bango wana c'est bazani la volonté de Dieu ozomona voilà Nzambe moi bien frère ti na yo po yebi parce que tozomona na frère ozomona ngai na zolo bango clair omoni kulutu na biso Antoine frère kulutu na biso Antoine ngai na nzebo nga na ko condamner te to nga point parce que ye ndenge to ye aza reconnu que le cola un païen a besoin de Jésus-Christ parce que na yokaki histoire moko betamaki ke il paraît yem takene ko luka bango to na biki makamso bisa mal ba stratégie to baka yonto yaki peut ça la bien voilà bon ce que ça bongo yem ta yaki voilà il a besoin de salut quoi c'est voilà frère fallait battre il le bas à démarche il fallait démarche yango na battre le bas babonde la ponaye frère a comme brisé et ça n'a pas été fait ça n'a pas été fait parce que frère na bout de 2-3 mois frère Lando Pembele abando yembaka Lando Pembele tango ya abongoli motema na frère tant so tozolo bela Lando Pembele frère Lando Pembele ça bon a ko bongola motema na ye frère na so to pesi mbote Lando Pemps so mo na mama bana na bana nyos frère biso to sala banzembu to sala clip to sala mission frère Lando azalaki na makola Nzambe bazo briser yi ozomona frère ti ye motaye ko benganga na yoki au côté studio papa telema fona yembam na yo komanze ya rétroviseur to yimbi na frère
Toi ben mina frère ti te mané susu était yonini corona frère lande pembele avant dakaka ti lelo yo yona sa banzemna kitoko nzembe kitoko la souka lelo le frère on va mettre quand même des à 8 ans na frère omonier pour osela mutu so epanzambe faut vendre nzamba briser yo frère nzambe fa briser yo so yozo ba et puis nzambe to bien mutu osala volonté nzambe vient na biso Antoine a sa volonté nzambe te a sa volonté mokili a so préparer concert net a oyembela nzambe te a oyembela mokili donc a ça c'est un peu dedans un peu dehors nzambe bi mutu a un peu dedans un peu dehors ko humilier ozomona siko donc ça veut dire que bango bazo baza na besoin ya vie wana pour na succès ba ko kosa batu et puis ça makambu ya ténèbres ndena ndolo ba awa omoni porte ngozo fungwama bazo fungola porte ba de bazo kota na ba vie ya batu ba sirene bazo kota na ba vie ya batu et puis sotali porte tant ba fia na ba kota ki ma satana za na signe mo salaki et le konga na monaki yango Hollanda quand même voilà ya on a bisote e ba ya ne bandeli tant on habite on a monaka on a kati to ba fia ba kota sale loko moko boy na te sota tala clip ango tant fungoli a salaki signe moko boy ça qui signe mon robot toi faire na côté frère on s'en dit un clip de païen et le quoi nzambe zati na elateli na bango ngana zo condamner kuluto Antoinité ye azana ye mupagan ye atalati bakwiri ye atalati na ba nini ye bino batu bobengi na makambu na bino donc les bino mo no tala bilamba bolati ba païen on senti bina ki bolati frère bana nzambe tala mbiso bolati frère eza teke mbongo ezangi eza pe teke tolati mabe mais tokoki kokokana na bato baza na mokili te soki bongo frère donc soki opani tobongama frère teka na batioko nanga na baforme nanga na bavi nanga nazalaki nango frère natika nanga bongo ça veut dire que frère au monde bafrase totangaki na 2 Corinthiens 5:17 si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Et ça, dans le verset, dans 1 Timothée, il va expliquer moi ça que kolata. Ndenge ba lisma satana ba lataki ndenge baza ko yemba frère baza bana na nzambe te ozomona clip wana ezali pona ko envoûter batu na soko bisa na batu bozala na discernement mingi bokeli fe le pamba dans le bombo kayo frère effectivement en fait ce qui est dans le bien parce que ce dont tu dit bien justement la mena milango pia ba chrétien moi ba hypocrisie pe ko moi mais est que des hypocrites so de tali ba clip où ils ont réalisé là ba nzembo ba yembela nzambe so ba chanteur chrétien c'est presque dans le même sens c'est comment bongo ba ça un peu kra bongo hein voilà donc o ya bango ça peut-être particulier parce que ils ali artiste Michel Kofi Okota mais pour les restes ba clip même ba lise maintenant ba ça na bango moko on faut quand même mais au moins tout tanga ba kono bango ba c'est bango nyonso ba yembela ka ba yoka ba nzembo nzambe même la voiture tout azo sambela azo ba nzembo nzambe so tali ba clip c'est presque dans la même réalisation. Donc, comme dans le monde, on peut quand même dire que et quand ils ont sous gravité, et ça grave. Et comme dans le normal à faire. C'est ça normal. Et ça normal. Et ça que et pas na bango ni yo le monde otanga. Na ça na Amos, na keno na Amos chapitre 5 verset 23 je crois. Amos chapitre 5 verset 23. Yoka, j'ai le nom de Jésus. Fais yoka. Éloigne de moi, yoka, éloigne de moi les bruits de tes cantiques. Les bruits. Ma kele là ya ba nzembu na yo. Qu'est-ce qui est bruit? Place nous va bruit. Éloigne de moi les bruits de tes cantiques. Qu'est-ce qu'on peut considérer comme bruit à cantique en fait? Ça veut dire quoi les bruits? Yoka, on ne connaît pas comprendre. Yoka, je n'écoute pas le son de tes luttes ni des instruments. Vous comprenez? Continuez verset Israël. Donc ça dit namasumu nabino, namabe nabino frère. Longo langa makena nabino. Banzembo nabino longo langa. Longo son ya lindanda na yo. Frère, pambate osa impur. Frère, osa soko ke même ancienne alliance, okomona ba sacrificateur frère, bande ko bimate ba bomba ki bango na kati ya temple, to ba sala pur frère. Tant vous semblez le mutumo faux à frère, moninga sur la ma bé moko boy, son semble na kana to ma bé wana. La parole de Dieu déclare l'homme donne que ce qu'il a. Ces gens-là, ils ne sont pas des dieux. Ce sont des païens. Ngana dit que frère, est-ce que Antoine, combien de fois à l'obake, ba mission wana nyo surtout bazari nzambete.
bon pour le banc personne n'a ce qu'on réponse comme ce qu'on a dit mais yo comme JF quand Claude n'a pas Antoine wana allo bakake bango nyo surtout mutanzamba zati eza na kata ba YouTube et puis tanga na ba komona bango na mona ko vidéo azo imiter ko mukuna na ko vidéo azo imiter mukuna abi soki mec amba ya kota lola yepa kota lola il a dit ça mais pourquoi alors ba tu bo soso la pète azala na bango yebi bango alors batuloka ba Claude n'a pas Antoine ça le azana besoin Jésus ils la passi pour nini parce que entourage na ba faux pasteur on comprend pour ayi bango na mabe baso bongo na ba mabe tout temps tout le Denis les tama kamuzo sana ba réseaux sociaux apozo que so pas kofi arobongo la motema ndeni fala obongo la motema ndeni ba mona no yo moko sana bango ba je tatu ba za ba omo ba bi ma ba mission wana bon c'est bango ba frère bango na bango salut eza makamba lukuta ozomona ou soit nzambe nabite nzambe ko saka bikamo na inenga pona ka ngai apona pe bango na ndenge na bango samba lika pa pasteur moko ce qui bon côté ba bon la mité maté ba ko fera ba paye ba monyoso nezo vérité frère parce que bazala na batu wana oka José Ndita ngana za na fali ye mutu kutu abakisela ngambongo pona bala ba kebela ka bango mais fuma yo mutu ba kabela ka yo musalo kenda ngote uzuna bana na opese moko Chilombo moko Nyakero mukongo nzita Nyakero na nzita Chilombo ye mo na docteur akamoye telana nyoso na pona ko flatter o fallait kabela ngambo mais comment faut ba frère ngami na fande comment ko kabela ngambo ceux qui na non frère ceux qui na zangi na ko mais bango ba sengaka ba bi mizela misalati en passant na pesi sœur na biso mbote sœur na biso Berlin Boula vraiment azara na France frère sœur wana kali minga ne jema banze na be mission boy aka inze munanga muna yimbaka voyage ya suke zelindeli we avion ya suka ezali nde cercueil mboka ya suka paradis tolifeloe tout dépend de la façon dont toi tu vis dans le monde ozoka frère jugement ya suka ezali ya nzambe avocat ya suka ezali Jésus-Christ prison ya suka ezali nde lifeloe liberté ya suka ezana paradis c'est wana benga bi frère limbisanga nzembo wana ndenge na produire yo abia na vitete papa eza mabete bien sûr mais c'est pas benga aussi alors ma production aussi quelqu'un oso mona sko makamza oso forcete oso yibate donc nza bazo tinda batu oso mona yalo banza bakabana na ka frère sœur ona bondeli oh papa ezaka combien loba prino solingi papa loba prino solingi naza na mbongo na nga frère emu mukili ni ya pina na bia na mukili bonake na yo na mbongo na zubino ngabe soki delile za zwaki yebo mesiri na bina serti mama tika kaka botinda ta mukoza na ngo ya biso moto baksa nonga na tinde pas frère tangi nde basona frère tangi ala zu monta mo frère atindeli biso pour ça nzembo wana alors naza déjà na studio le bugu na zongi ndako na 3h du matin faut yo kanenge frère na biso Ange Mputu faut demander Ange Beti nzembo wana donc pour na sœur na biso Berlin donc alingi nzembo bima ayo kakango atala clip nango donc tu vas na studio c'est ça. Donc c'est un peu ça frère tout n'est moto na nini papa voilà donc en fait question ezala qui c'est vrai comme toujours la makambo ya nzembo pour le bi awa et puis au moins on a clip au moins la télé sobre les enfants de Dieu frère nous on vient pas pour montrer les habits nous on vient pour amener l'évangile au moins et ça nani comme Moïse Mbia bêta concert à Pantima Bourboui a présenté tête à Versace Médusa ça c'est un démon a présenté des moments où ceux qui les arrêtent banyoka a présenté boy au moins batu bazarana bango ya monde ba Denis ba taka ba Versace mingi et ça démon Médusa frère bazo ba présenter démon tête wana frère bazo présenter ndiye au moins biso frère tanetoye to ko présenter elo parce que biso faut ba kande évangile faut batu ba bika to boy distraction la bonne là te lo mo biso so muscle ke kana elo wana non au moins donc batu basa nzambeti ils sont là pour distraire le peuple de Dieu effectivement alors frère tant on lui bon collaboration oya confi organisé na maison Kazarema bon et cause un objectif parce que le a dit pour ba ça la vie na on pas en bongo c'est quelque chose comme ça puis vous allez bien compter aussi ma vie et marché pénalité il y a 200 000 vues depuis le marché ils ont OK batu ba comprendre batu ba boyi parce que yo quel est peut-être toujours contre la carte de c'est la bonne parce que quand on a en face il y a 10 on a tourné ma question là ils ont un objectif nini pourquoi est-ce que ça les réalisations là pour atteindre quel objectif là ba tout retourne à bango voilà mais si on répond peut-être ma biso non répondre pourquoi quel est peut-être objectif les années parce que ba yemba na bango déjà
Kazaï m'a payé banana je pense pas que collaboration la confine comme ça au contraire peut-être et là c'est l'objectif yo le faisons tanga dans Matthieu chapitre 7 verset mingi verset 21 biso tanga ka ba dénier les cités je lis au nom de Jésus-Christ ceux qui me disent Seigneur Seigneur n'entreront pas tous frère dans le royaume des cieux et c'était mutatanga ka nzambe on nzambe na biso Jésus frère ti yoka mais seulement c'est lui-là yoga qui fait la volonté de mon Père qui est dans le cieux. Yoga verset 22. Plusieurs me diront en ces jours-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? Je parle de la part du Seigneur. Alléluia. Frère, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? Yoga, n'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Yoga verset 23. Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Donc ça dit, Amos, éloigne de moi vos bruits. Ça va bruit, ça va kelele. Ça n'a rien à voir avec Nzambe, frère. Alobi minga rubayibi bangote. Il fallait que babenga ya Antoine, bate ya Antoine. Ayamba yosna bomo inaye, atika mabe. Atika makama be, atika misala mabe, atika mizika mabe abetera. Frère, abano sela nzambe. Omoni frère, nzamba oyoka ye. Frère, c'est ça. Donc c'est ça. Et ça te bon oyola yesu abet nabino lelo, le bagé betanu arena. Ozomona siko. Le bio na ba polémique. Na tele asel be misolo be doyuwe. Tellement mazolo ba, il y a rien de Dieu là-bas. Bon, siko ben na bitini. Raison la frère na bitine meki na bino trop interprétant ndeni collaboration ngana biso boye kulut na biso Antoine ngana zo bango ben ngana zo condamner yité ngana condamner bateau soit déjà sauvé parce que biso tant aux as ngana za sauvé boye na pe ba ninga na ba païen bateau soit na bango yo yebi ba ko benga pe yo yebi mais frère jamais na koyimba na bango mais na te ya ka bango frère muni lo zo sala wana so kufile lo ke li felo ozo mona frère tika makambona yamba so na bomo na yo yo kan nzema liboso fela ndo yembaki omoni kote mo alobaka kote mo yembaka alobaka kote mo alobaka malongo kimingai kote mo alobake alobake moto oyo kiminga parti wana donc ça veut dire que frère ndima au perdre na mokili frère ndima au perdre omoni l'homme riche autuna à l'époque ta Rome dessus babi tika bomungu tuzala ina mon nom impossible voilà donc ça dit que le même temps on a les felo yango wana fait moni na nzambe muto a perdre tout pour na nzambe a ko retrouver le lobiso oyo oyi ba vina biso to na vi ngapna ko moloba soki na vie bandakala moni to ko sala toza kimena mabala na biso na mabota na biso na misala na biso na ba projet tozo réaliser ba projet tozo somba pe babiloko oyo bango ko bazo pe ko somba ozo mon frère donc ça dit que et puis avec Jésus-Christ ça dit te perdre rien to gagner tout encore plus et puis en plus to gagner sur le royaume des cieux yango loko ya côté ya bango parce que na vie ya ki mati vu na vie o ya hypocrisie bon baza ba hypocrite na ça na baki a fali na kofi ba sala baza ba hypocrite ba kabana kalate ndeka na yote tout ça donc ça dit vie on a frère au lingono mutute mais pour vie on a faut ka mutuno surtout aza danger ngana za leki boso ndingi yo kono benga mutu wana eza ka mutu mo pe awa nani ko nani na benga Goliath le kofi il y a le baganine alors fa imba na fele ya ozomona ba sala mote poane fa imba na fali ok baleki wana bosunga bango boteya bango ozomona il faut bayoka mateya ba abandonner nzela na ba yamba yesu na bomo na bango ozomona aussi bakufi combien de bamisé si bakufi déjà to peur de ba yemeneya to peur de ba madilu to peur ba te belé est-ce que bazalaki na yesu c'est ça le problème to peur de ba papa bakufi na podium na mona ba msupo na bango comme gloire ya kufa na podium akufa na ar na ye ozomona est-ce que kufa ki na yesu donc ça veut dire que yango wana bien aimé le Seigneur ce qui ka ko kufi et s'ili salut peut au raté ce ko yamba ki yesu te ce ko tika ki ma bêté auquel il fait l'eau aucun esclave dans le monde à ténèbres voilà et puis donc il s'est levé biso yo pour s'en lever mais pour qu'il fait c'est terrible hein? Voilà, ça c'était quand même ça le message frère message il y a première dossier de la collaboration d'ailleurs collaboration surtout et dans
comme contre nature to benga Voilà. donc ça n'avait vraiment pas raison. Ils en a raison té. Bango ba peut-être ba raison na bango. Raison na bango na lobi yango lisusu ezali makambo ya ténèbres. Fait ezala na solo moko. Omoni ba featuring mingo omonaka na musique esalemaka. Ezala ba recommandation mo na ténèbres. Et là na ba tumso acta bengo fitting olingo sana était pas nini buzani raison mon côté. Voilà, donc avec ba featuring mingo mona kawana eza nango makambo ya ténèbres. Voilà, eza ke ba et puis ténèbres c'est pourquoi na ko détruire batu. Voilà, ba clip belo mona kawana ba au total na ba MTV na pixaka bana na ngaba tala ba clip on ate ba ciné mingo mona ya misapi wana ezali ba bloquer moko bezo bloquer ba via batu. Ba incantation me bazo sala. Na lobaka ngo boluka bato ba kotera ba musique kala. Lelo mingi te ba vie la bango za bien. Ozomona mingi te ba vie na bango eza bien misusu bakufa misusu bakoma ba malheureux misusu batikale lokote pona kolanda kaka ba musique yo ngai na lobaka ngana za exemple vivant na kufite ngai pe na kifaki na simba kisi faki na boma 48 personnes faki na comme osala ka mabe faki na banobima na bana mibali na bana basi na banyama eza ngate eza démocrate na ngata osama makambo wana moso na kobimane na bloquer vie na yo. Voilà, mon bol pe na obimane mobali wana bloquer pe vie na yo combien de ba mise ba comme ça ba garçon ba PD frère eza ka neto zano boye na côté la bêtise prière yo zo ebate o comprendre si na simeko ka pardon c'est kitaki o surtout qui déjà ce autant to sala ngona yo automatiquement ngana comme le quoi mbeli dépend so muninga il faut ba lubanga ouais si et puis combien de PD parce que ça c'est moi na côté katina yo o ko be mutabongo nataki témoignage ya garçon mazaki PD baso comme PD poani o oncle nabiso ataki camarade na ye ataki poto otala kangwa omoni ngana tana kene ko zo babilo ko mutona bimenanga comment PD mbala moko ozoma do ba kotaki semence moko donc ça veut dire c'est ça frère les musiciens ont détruit beaucoup de gens. Voilà, j'assume ce que je dis. Ba musicien ba détruit ba te belé, frère. Ba musicien on mona kawana. Ba détruit ba te belé. L'autre comme na ba PD ba lesbienne makambo belé frère. Ba yana ba musicien so bazo ba nganga ba mema bango na kini. Bazo ba nganga na bango bazo détruire frère. Na kini kuna sema sa mibali basi ba kena otekango. Eza polluer ya kusakana te frère ba ipina ba musique batinda na kabasi ngasi na lobango moko ponga zeki na bleu noti na poto na mama bakisi te moko mususu ka boye na voiture na matambinza tala ba fille voiture toujours rappelé te amortisseur de kiti na mona mda kulutu Antoine ya ndo leka monika voiture na monika basi a landinga penda lekiti liboso kiti sa ba fille wana abengani bango oh ngana so comprendre so sanga petit so comprendre okini non mais qui fait kini kasi ba momi bien te musique ya bi non ozo comprendre mais non comprendre nini alunga comme ça ozo comprendre tu vas so manga pe na ngam réseau te mais pas comme ça ngeza te on peut même que chef fasane mission te pona ndeni ba mona ke asa mutu ya makambo te ozo mona frère donc yango na saka batuke monde wana etambola mabe ngana lo bango toujours ko suna kuta na tuna kulutu nanga Antoine na tuna yi na bivier nga fona comme le quoi you vi aller là avec un avion totaki Dar es Salaam je crois tozo ngaki nga na première classe passe à Zalaki parce que j'étais le seul là mon affaire dans ma colonie to solo bazo kanga so non même la répétition répéta boto bina na longo pena ko na bêtise na ma colonie na vandi mon sous pauvre baba bolimisa bof babia bolimisa za mambeleka yepa yo fale lewa tindika ozoma ça c'est pourquoi parce que ngai bon et ndenga mabete je suis né en Europe na bon mon prétentieux bon voilà là que la côte à Tibonizate yemo vi Antoine ayebeke o aza mutu musu par rapport na bango moi moi colibien moi moi teng na ba bambinière moi moi voilà donc et puis nga souvent tam super to en français voilà donc ça veut dire que alors on a ndenge mususu voilà alors on a ndenge mususu la preuve ngai na pauvre papa ni bon soira na français alors bien mon fils donc ça dit que il faut quand même le dire quand même c'est vraiment frère au moins il y a mon place à ça avec ngana lingaki mingi parce que ngana lingaka ba sala ngala linga ngoti au moins ngana linga ngoti aza kulutu na ngai na lo bakango c'est mon vieux bon bato ba bête mon ngungi ba bête maboko nzo ba ba bomaye ngai vieux ata un jour alors le baké muto linga na ba petit na ba bête pas na ngeza ka JF parce que ngai na sala nga pasi komona na vie wana
Voilà, il y a 20 ans, à Saliango, il est temps à bon la mutema. Et alors, ce qui est étonnant, même ma propre famille, ils ont besoin de pouya na makambouana. Et ça, n'a passe. Ngala bango le loi yo bande kunangai. Ngayo Nathalie, bébé, mami, mimi, Issa, papi, daddy, je sais pas qui n'a balé qui n'a Issa Diamant, bébé, mutu oyo, ya mami, ya Rebecca, bande ko belé. Donc mutu oyo na mono zo tambola bien te, ngana ko blâmer yo. Na ko blâmer yo. C'est même toi comme toi on a pas ma aux sala pour souci na nini na récupérer amna yo ouais yamba yo na bomo ina yo na tala ki sermon na Canada frère ayo ba makambu ya Paul Mukendi wana c'est journaliste moko abile kinena kisasa akomaki kuluna atina mdaba côté boloko vous avez pas le comprendre ndenge ni lise azo ko appuyer Paul Mukendi abinga leki na nga propre ba benga na tsaka komi kuluna na benga penda ba soda ba ke ba yeux ba ke ne boloko leki abanga ba motela tika kuluna voilà donc ça veut dire quelque part frère ko linga mutezaka kate ke ko caresser faut que ça veut yo makambo nga aussi pena ngote les abenti mutalingio ya voilà effectivement je crois que le message est très profond et l'équipe là qui toko par rapport à cette première partie de dossier sur cette collaboration contre nature frère vous le dire donc collaboration na beti sous CT exactement sur ma B bazo détruit via Koulouta biso Antoine voilà Koulouta Antoine azana besoin mbaye soit ça sali trop ça sali trop ça sali trop a comme peu mukolo uzomona Koulouta a commencé au yembela nzambe a ko yembela nzambe atika makambwana asa pas gagner tout ce que comme temps ça les nzambe ala na ba maba peuple maba na famille musu tamso ba ndoki balanga ba ko isape kaye moni veli bulu azana wabi mana libulu wana ko ke lifelo abi mana libulu wana ba to bazo pe na libulu ba memena na lifelo c'est ça le problème na ba mise musu wana viens vous êtes danger té muta danger c'est Jésus-Christ viens abandonne le mal accepte Jésus-Christ dans ta vie effectivement voilà le message est très profond pour la Darabis également. Voilà. Donc, la deuxième partie, parce que le bien il y a Paul Mukendi, pasteur Paul Mukendi, Bolandi en tout cas, dégueu Salim na Canada. Ce qui est étonnant, donc le bien awa, 10 Manzambi, où a tout collaboré avec le bien, Azali ko soutenir yé. La diva. Frère, un enfant de Dieu, né de nouveau, t'es Lukuta, frère Lukuta. Voilà donc et puis Blaise Masatana la famille donc awa wana tamso ata privé na roibisa ko makambo na yo Blaise Masatana na roibisa ba privé ata na privé baliwa mingi na famille na bino na roibisa ata na privé ngaza moto na nzambe na ba révélation na ebele mais Dieu va te frapper tu seras étonné Dieu va te frapper Mikolo na ba vous aidez quand même mon cœur solo li peut quand même vous partager et bien na Mikolo frère ils ont ba brésilien ba bazo pesa ba faux pasteur ba pesa ba salle ba pesa ba salle donc ça dit sur le louaka salle il y a plus ce que salle vous comprenez si ko yo ba ko initier yo bon pesa ba am ba kamone zo sema mingi na ba Paris na ba Belgique na ba partout na ba Congo Kota ba pesa salle vous comprenez mais yo vous pesa ba am bien aimé dans le Seigneur et ça dépend de ba Congo bo sala bongo ma satana wana asa na relation makasi na luka où anga c'est que ça moto mais sataniste wana so yemoko ay makambu ya sala kana Paris voilà ça serait notre dossier wana na ko ça un jour voilà parce que nga na ko affrontaka yi na ko affrontaka yi boye omona pour ayaka ja spirituellement ko kangate ozomona parce que nga za mo nzamba solo frère moninga omemi image na biso na ténèbres et bonga melongi na yo omemi comme so na ténèbres bonga mi kombo na yo ya solo frère na biso que moni mbeli c'est côté moni disque basali wana nze mona mbeli c'est côté wana o az esprit faible e kangaye tola la ko lamuka ozo saka image voilà omni frère bato wana baza bato na nzambe te frère ozomona même on en analyse ce que télé ba vidéo na yakala elle n'était pas comme ça a commis orgueilleuse a commis la arrogance elle n'était pas comme ça frère mutu so comme na ténèbres au moins na langage changé au moins la langage changé a commis trop sûr na ye ya souyete vous comprenez biso te makambo ndenge fonctionnaka frère moi na nzamba zalaka humble Dieu résiste aux orgueilleux moi na nzamba zalaka humble na télé vidéalisme satana zolo yemo zolo ba abi na ngana tshebino vidéo mais na moni il meurt na tala nan le ausula na ba soki na bana na yesu uzomona yoto ausula na peuple de Dieu ce ne sont pas des serviteurs de Dieu frère na monaka Blaise Masatana sala a c'est l'émission mona belechika yoka langage kaka façon de parler ça ce n'est pas un serviteur de Dieu prière ce qui est du matin prière matinale prière pour réussir je sais pas quoi c'est des mensonges frère
C'est des mensonges. Prière, frère, c'est une conversation de la créature à son créateur. Alléluia, je parle de la part du Seigneur. Frère, prière, c'est inspiré de Dieu. Frère, Paul, attendez-moi, Nozana, mon aïe, papa, Pierre Alipa, Urbenganaye. Donc, ça dit, et a reçu on a des mots, on se pose au pays. So, ma prière, on va s'aller à la prière pour réussir. Est-ce qu'il y a une prière pour réussir? Est-ce que c'est ça? On a une tentation. Papa, on a besoin de Moussala. Papa, il faut Ninamo. Il faut Ninamo. Donc, frère, c'est terrible. Osée 4, verset 6, mon peuple est détruit, faute de connaissances. C'est pourquoi? Parce qu'en Afrique, ils ont détruit les études, frère. Batoubaza là-bas borné, Batoubaza là-bas illettré, comme ça, sataniste, sakana bango. Le lot de Zaka n'a pas fana kuiti na mboka na biso, au moins bazaka na sima ya batu kaka. Bako fingo ka pona batu. Poka ba kabelaye, a kenara musalate, ala kaneka na sima batu. C'est terrible, frère. Prenez les babouma d'école, babouma ba formation. Les gens sont, le peuple est abandonné à eux-mêmes. C'est terrible. Un peuple riche, un peuple pauvre dans un pays riche. Frère, c'est terrible. Quel dégât. Voilà. Dégâts. Scandale. Toujours pour ça, alors rapidement, c'est le deuxième dossier. Ils allaient sur le pasteur Paul Mukendi au résultat sur le Bédia Mouamoukea. On a dit condamné pour viol. On a dit sujet, je crois que tout a dit, mais pour l'instant, on a dit porté disparu à Kimi. Il y a le bien Kimi injustice. Alors, on parle de. On sait la Kimi injustice. Injustice. Il y a un frère, c'est Jésus-Christ qui est juste et tout injustice. Apôtre Paul, Pierre, injustice. Pour porter la vérité, vérité, bakanga bango, babuma bango, bakata bango mitou, babaka sunekulusu, même biso bazo inabiso pour la vérité. Frère, simplement c'est ça. Ce qu'on va dire mensonge, on va dire les standards baolinga biso. Babote biso bambongo bilamba. Bango balingi bongo. Bana na frère, yana bana basatra ba pe belé na ba réseaux sociaux, ba puyaka ba bêtise. Ba réseau bazo fingana bazo fazo manda bato ba fingana ba maman ba tata ba camara bazo fingana bazo et bato kende ko tel nombre de vues tu vas tu n'as pas mbongo les gens aiment ça majorité les gens pas na satana bazo appuyer ma bé il faut ma bé ezala ebili na mokili moni po bango ba régner tant biso to bango ba linga biso to yate yango moni ke biso to za évangile de la nuit zali frère Tangi azali frère Lan Pembela zali Patrick Enan Satuke ba perombal bande frère bino tout lema ezango mabete ata verser pamba boyka na réseaux sociaux ozi vidéo frère Jeff boyka na réseaux sociaux frère ba mina yo ba yoka pengai ba mino ba mina ngati et faut bana na satana baza ebele bazo travailler mabeza libeli bazo appuyer mabe frère bazo appuyer ba musicien ko soma normalement bato ba olela ba conseiller zonga frère tous là qui na yo awa ngalo mona baninga na ngande ba buka ba magasin nde bakota ba boloko lelo bakamone diminois frère na mona bakulutu na ngana Paris ba boloko tande kula sonia ko sa kufa frère pour na bisengo mokili ozomona rekufa na kombe bakufa na ba boloko frère pour na makama muziki yo kaka frère izonga muziki zonga ezongeli nini tika batu bakini misala frère to comment ko sala quelle grâce mona tanda na ki musala tana zozonga mona ki la zu maman funa musala ça va chérie ça a été le travail yo bino changer frère siko bolingi to sungela mokili to sungela bachoko to sungela bilamba frère mbongo na frère yo yebi nga carte bancaire nanga mwasi nanga ntasimba rango frère lima yebi ngana ngana musala ngana sala rapona mwasi nanga na pona bana nangai voilà et puis pour la makambo bana nzambe neti sera biso mo azakina ba promis quelque part benga biso to sangisi bambongo bandeko to tindeli akome kolala libanda mon apombe le frère nanga mon États-Unis na bosani kombo na ye asenga bi frère likamo le bagina miso fo benga kanga ipena participer na mbongo to tindela rabado tala bana nzambe c'est ça bana nzambe frère mbongo na biso yango tozo sunga na frère limaza na problème to benga na balando pembele ni to tata to tindela frère c'est ça ozala ba ndeko mozo compter na bango et alléluia lobi ba azali c'est ça et ça ngote ke bon penga 10 minutes makambo lukuta nous sommes au temps de la grâce nous sommes dans la nouvelle alliance 10 mois ezaki ba révélation dit mon c'est Jésus-Christ. Frère, bah ne pas dire n'a pas veuve, n'a pas orphelin, n'a pas étranger. C'est Jésus. Pourquoi pas veuve? Bah faut pas comprendre la parole. Ce que Dieu nous demande dans la nouvelle alliance, c'est la repentance. Que veut dire la repentance? Le retour avec Dieu. Tu vois, le retour vers Dieu.
et l'abandon du péché. C'est ça la repentance. Au tiki mabe comme naïs. Faut que mon ça na bomo na yo. Ako restaurer ne soit kanamaki. On va beta banguna na yo. O ba seka ki bango beto maboko ko ba jeunesse. Non to ba tongo ba pandane sango na yo. Mutu azana Jésus Christ. Ko tala lelo te bien-aimé, tala lobi na yo. Ko tala o likite bien-aimé, tala bitala yo ya lelo na o ko ya futur na yo. Zambe bien-aimé sata bundisa yo pa mona kayo. A mona vie na yo, avec le passé na yo, be futur ya yibiti. Alléluia. Bien-aimé kangama na Yesu. Na ba sata ba kamwa. Bana sata la ba kamwa. Kabona ba musicien. Kabona ba tutu ba sara via mabe. Kamado kangama na est-ce bien tadam na yi. Mutu be magana ndako. Ba vie belé le beba. O mi magana na ndako. Aboke loko mo na ndako na yo. Bien-aimé bo lamuka au nom de Jésus-Christ. Na bilialia. Bane be bana ndako na bino ba sibalia kindoki. Bien-aimé et pas ba camarade et pas ba tante. Ke bana bilialia éduquer bana na ndako au nom de Jésus-Christ. Voilà. Ezamabe na ba camarade otamboka na nani. Le ba ko peso poison. Toloba ki yango déjà bokeba mibale bele phrase ki bena libala na ya akumaka na ndako ko beta mwasi mais ozalaka boete akena ko lier loko pa mbanda ba baby sai ya solo bilialia uza na mwasi o le melanga fufua selanga vite fait oh pas obenga ba fille ba oh uza na mwasi na ndako ba pese loko mabe le libala no pe okoma na liba na ndako okoma bien ko beta mwasi ko gangela bana nzoka si ba baby sai kindoka mukolo akoma kindoka mukolo mutu beba ya solo frère ya bena basi musunde ngwana bilialia ko nolea na banganda ko nolea pa ba copine mutu beba o baby si libala na yo ba musique o baby si libala na yo okoma na muluma impudicité okoma na muluma libanda yo ndozaki bien na ndaka ndako bilialia. Voilà, ça c'est bien. Côté Asuka compte aussi ça vraiment cette émission avec cette histoire il y a Paul Mukeli. En fait, pourquoi parce que je vois ça là qui vidéo moko émission sur Lise Manzambi. A sali témoignage d'ailleurs qui va violer qui dans mon amuké. Et puis il va violer sous l'âge de 12 ans et là l'image auto relaxation sous mon amuké en quartier. Voilà. Émission la biso awa. Comme moi autrefois j'en ai eu marre aussi, j'ai dit ça doit s'arrêter. Il y a eu des cas de viol. Moi-même je vous ai dit que moi j'ai été violée à 4 ans et pas une fois, plusieurs fois. Vous devez savoir une chose, que le viol engendre l'inceste. Donc plus tard, à l'âge de 12 ans, mon cousin, il me regarde sûrement. Lui aussi voulait répéter la même chose. Donc si ma mère n'était pas arrivée, ça allait arriver aussi. Alors frère, ce qui est quand même étonnant, Yélis a dit qu'on soutenir Paul Mukeli, qu'on défendre tout le vidéo, moi est choqué, battu. Comment comprendre Moutoyo déjà d'aller victime. Alors, on a soutenir Moutoyo, a dit qu'on violé parce que ma preuve est allé à viol. Il a été condamné, tout ça, donc il a dit justice à la poteau. Même nièce naïe, même nièce naïe, témoigner, c'est terrible. Mais comment on peut comprendre, frère Moutoyo a dit victime, il y a un viol, tu as mon amoké, on soutenir Moutoyo a violé. Comment on peut comprendre ça? Amen. Dans Jacques chapitre 4 verset 8, Jacques chapitre 4 puis verset 8, 8. J'ai lu au nom de Jésus-Christ. Approchez-vous de Dieu. Et il s'approchera de vous. Donc si tu approches de Dieu, il va s'approcher de toi, frère Yoka. Nettoyez vos mains, pécheurs, purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. Voilà. Sentez votre misère, soyez dans le deuil et dans les larmes, que votre rire s'échange en deuil et votre joie en tristesse. Humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera, frère. Donc ça veut dire que Batouana aurait s'approcher dans Nzambe. Ba nettoyer ma bouche na bango mitima na bango ya mabe frère bazaka na kata mabe na bango nyasa kibino ke baza ya Nzambe te bango ba yibita balanda ba ke baza ya Nzambe te frère ba yibi yango yo so ko défendre mutazo violer ba yo ce que moni kaza fuati wono monaka frère ezabinda temple mobima ezabinda représentation ya Satan président na kati ya Europe na so vérité kaza fuati wono na kati ya Paris ezabinda temple ya Satan. Prenez les bon frère, parce que tous les pasteurs occultistes, les caca tous les pasteurs, il y a des Ivoiriens, il y a des Camerounais, il y a des Congolais, il y a des France, il y a des bazana misala mabe, bandaka le logo tellement les caca wana. Maman moko be pasteur na ye, atabaka bangola, maman pasteur kindumba a violé na moi si na ye, pasteur en qu'est-ce que le baté. Moi si a salé ba vidéo, Lise Satan ayamba mutona pour a tombolaye pour ba dinisa mwasi wana. OK, yimuka sape mwasi. Makamuno so mabe salaka ye ayaka ko défendre mo. Na combat so mobali pourquoi tika ya loba parce que non yoka pas si ye blesse ma Satan na lobate. Non yoka te. Na la ndaka tanga selanga vidéo ma selanga aka na Bruxelles na ngabona bi o ponga na yebi ete.
nga na yibiete na yibide grand frère na ye grand frère na ye wana mutu na nga to na bakini tena mukito benga ba grand prêtre grand frère prêtre mi de Pablinto tozana ye na partout tozana ye na bakini na Paris voilà. Donc c'est moi on a comment koyemba c'est moi on a comment koyemba amisa pas album voilà puis on pesa ba nzembo voilà pesa ba ta collaborer ba artiste oui voilà na voilà il y a pas amisa album ami de Pablo même en Belgique même en Belgique à ça rappelle au ba CD boya production il y a une maison na ye production oui je partais là-bas ils ont fait Isère hein ils ont des côté nini à Ninov pour de Ninov voilà il y a qui munene bouti na sima ko badwa pour de Ninov nous partait ngade na yeba qui sont tellement ko sambela ndeba moni wana leka mi de Pablinto omoni je me rappelle ngasi na bengai Blaise Masatana so aza franc akoloba ngana bengai to senga ke leka mi de leka mi de na bengai penza bopo na kaza forte wana ya poto kanga mato balo sala be mission na bengai frère obike tangu ya benginga asinga na ya Bruxelles tel jour noki bienti nzambe yobika ninga na zala pona makama nzambe nabi nzambe yo na sane mission te frère nzamba boya na sane mission nzamba boya na sane mission na ninga zongi France azolanda nga to tika pe sane mission te tina na muko pe makambu na mumuna makambu na ye na bia nzamba ipona ninga na sane mission te ozomona frère. Donc les gens comprennent que hier a été kolobate il y a une émission qui ngana ta mon émission na bien alobanga mabebo tema bi que azana façon de parler moi ya bien té za posé té ozomona ezape l'intelligence mingité je m'excuse voilà donc ça dit que le la lise azama na poto elle parle bien soit utiliser kaye omoni a utiliser kasko fi wana ya mona be mission me yem natali mission filisi mo zoloba bino bolo balanga na loba soki nini mobala ngai bomta wa filmenga ne be mobala nga zane pembeni yawo yimo ngabia omoni le nta utiliser ka ata mo soto ataka biso makasi mata abanga otanga kombo pas bike so atangi kombo tokoya po biso tokozela lobité pour na Jésus Christ tokoya donc yango moni ke na ba le nta utiliser ka moi sinayi ya ona tunaki bango ba couple évangélique bino boyebi na yo moko pe Blaise Masatana OK on a couple moko na Belgique le bazab voilà ba couple évangélique bino le bazab ozomona donc frère nzambe na sibino mbeli se koti na clip na binona nous allons voir frère omoni bato baza nzambe te keso tuninga na ndenge mondi babia ba ya na nzambe batika mabe ba nettoyer ma mitema na bango ça dit azo ko tango bible pe péché pe participation ezali azo participer na péché ya mutu mususu ezali délit ozomona donc ça yibe mutu ayibi yangote ben frère Lima Sali mabe ngazo ko couvrir na TV na couvrir na TVT non faut mena le bilan nga kuta ngote ozoma mais il faut bongo na motema frère Lima elo sali no sali mabe yo mutu nanga na privé na oyibiso mena sali bienti sozo connaître sur photo dénoncer au peuple on mettait là dans ba frère JF ozoma photo le baguette te peki saki mais yo soyo ezolo zo dinisa bango c'est que bino ozabino nzambe te nga frère nga na conclure bongo bato wana tout basé nzambe te parce que la crainte de l'éternel c'est le commencement de la sagesse mutu banga faut ko banga nzambe bango banga ka nzambe te fenga na mona mo sibo ko na ole fenga lo bango vomi kene ko linga mo musika soki wapi soki bo so na nzambe yo ndi bo so na nzambe frère mutu ayepe neti sero na biso Chantal enani ser na biso Berlin bula oya bengi biso apesi biso mbongo bo selanga nzembo boy na bando bimanaye frère na bando bimanaye ser benga na besoin prière frère na bando bimana yo na bagi nzemba pasa bulawa yo bandimiye bayaki pona matea okomisi bango basina yo na bafie kurele wana kutubibwele na yo na basia mabala nyonso kaka ya yo obakisi douleur likolo ba problème na bango en plus okaboli bango na nzambe atama wate moto ayaki po akutalola okangeleli ye lisusu porta lola o frère moto ayaki po atika masumu yo baki lisusu masumu donc frère vaut mieux kende no musika tika bana nzambe frère bato bazo ya vers yo pona ba prière pona nini batela bango baza ba mpate ya Christ
tika bango mais bango ba mena ba frère moka benganga atika mosi na kina maboka passer kumane mobali ya mwasi atina mbongo pas passer mbo wana yango asala ka vie na mwasi na ye frère c'est terrible et ça passe makambo yango bien aimé nous sommes dans la nouvelle alliance biso nyonso toza na Saint-Esprit abida les derniers jours j'ai répandu mon esprit sur toute chair biso tout na Saint-Esprit balbi boy voici les miracles des paroles voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom ils chasseront les démons frère on a besoin d'engager pour chasser des démons on a besoin d'engager pour sambela Jordi tu n'as pas besoin de moi yo moko sambela albi beau frère abi il a donné les dons aux hommes. Batunu so bana corps du Christ, bana katne bana pep atina ba papa simoli monté. Bana na yo, moi c'est na yo pasteur bango za yo. Pasteur ils a titre, ils a don. Ils a don. Le docteur so tellement nda aux pasteur na bango. Donc ça dit pasteur zani ne mo battre l'impaté. Yo to battre la ramoso na bana na yo. C'est pas ba comprendre raté. Yeso ba commencer à Jérusalem. Jérusalem no yango yo. Ndaku na yo frère. Kolanda do bato bazana ba faux serviteur de Dieu ba kosa ba kena na lukuta moko boye. Yo Congo zo bunga te poani. Zo mo. Yo na tengi lo mo fa yenga ka sikoya. Yo ba pali Congo zo esimba te. Congo na ba politicien miyibi, na ba passé miyibi, ba ministre miyibi, ba changer président, bango ba ye, ba komi pire bango. So président so a changer, ba boy pe yo, ba mo finga pe yo. Na ba passé ndenge moko ba mukulu. A boy pe yo akona. Donc vis-à-vis donc JF Mawa frère, yoga le totanga wa na Galates chapitre 3 verset 10. Yoka frère, na tako tuma mokolokoto. Ba kojanga déjà mokoloto so kini. Je le nom de Jésus-Christ, car tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont quoi? Sous la malédiction. Nous sommes frère, mon toutou au hasard attaché dans l'œuvre de la loi, frère, la loi. Au monde, car Bible est légiste vivant par la foi. Mais il y a quand même la loi, frère, vous êtes sous la malédiction. Il y a un Congo qui marche, baptême kabino, dîme kabino, temple kabino, toke mangengenge ils ont la Bible. Toke n'habite sur bateau basalaka, mangengenge pour la bango ezate, montagne pour la bango ezate. Bon on va kuta, tout ça via ba chômeur. Donc nous tous aboué. Toke ngomba une semaine. OK, vous savez. Donc ils ont tout moko boy, ba comprendre répéter. Les gens sont bêtes. Au monde réduire intelligence du peuple congolais. Frère, na ko bomba ba étude, na ko bomba makambe belé. Donc ba peuple congolais s'abandonner eux-mêmes. Ça me fait mal quand je parle comme ça. Nous avons eu cette grâce, frère, de voyager. C'est une grâce. Au monde. Et puis le lot to suba ba connaissance mon sousou. Au monde frère. Ngato la longue ma musique, j'ai fait des formations. Moni na sel makambe belé frère, hein? Na comment na cariste. Au monde. Donc na sel makambe belé. Na côté formation moi il y a G4 et ça. Na sel na ba droit, Zo na ba droit. Zomon donc beblo mo bena ko na ngana sana ngoto. Zomon do baninga bana Congo kuna na habiter comment ils vivent. Zomon c'est terrible ba bongisa mboka, ba politicien bo bongisa mboka. Botu ko za ba camarade ba ministre na kamona ba pasteur. Na mona passe ba mbela Sarkozy te. Na mona passe ba mbela reine d'Angleterre. Te wala churu mbo mtalo baki. Na mona pa ba mbela ba tuwana te. Matolo ta via matolo kana matolo. Na ba chanter soit des chrétiens. Je dis dawana. Azo mbela président. Azo mbela FARDC. Tu es censé de chanter pour l'Éternel. Il y a une bah musicien chrétien et non bah chanteur de l'Éternel. Non. Voilà, merci en tout cas frère Jean-François Fongue pour le message. Il y a Kitoko Oyo, tout comme presque dans cette émission. Mais aussi ça quand même dans Nzembo il y a Landu Pembele. C'est encore deuxième clip. Alléluia. Combo donc il y a Yesu. Faut qu'on ait yimbi. Nzembo vraiment Kitoko. Landu Pembele. Beaucoup dégustant on a souka. Yimbi dans un nzolo quoi ya chant. On descend la souka émission la bisolo mais bon training na Picho Pacho na Norvège, Picho Pacho et puis général Richard Fitumbe. La bosse de Richard Pacho Panigal, qui est en France, en Belgique, semaine prochaine. Ah oui, on a une photo moi en France. Pacho Pacha. Voilà, tout comme la souka frère, comme la souka, tout est kabongo, na nzembo ya kombo ya Yesu, ya frère Nabiso. Que Dieu vous bénisse. Merci et à très bientôt. Jésus. Nzambe, natiki journée nanga na maboko na Nzambe. Batela ngai. Amen.
yango wana nzambe netoli ye apesi ye kombo koleka bakombo mosusu nyonso ye yango biso toyekama wete na kombo na Yesu mabolongo nyonso magumbama yango na likolo mpe yango na mokili mpe yango na se na mokili tolala tolamuka tobanzaka tosambela ye tolala tolamuka tobanzaka kozongisa matondi na nkolo ekimelo na biso Yesu Masiya ye lobiko ya solo eza kaka na Yesu kombo mosusu te epesamela biso na se kombo na Yesu kombo na nguya oza na bokonzi tikuna na se ya mabele yango wana nzambe netoli ye apesi ye kombo koleka bakombo mosusu nyonso ye yango biso toyekama wete na kombo na Yesu mabolongo nyonso magumbama yango na likolo mpe yango na mokili mpe yango na se na mokili atoza na bamoyen otonda mosolo ndeko kozanga Yesu ezali kufa na kufa ye teka nyonso landa Yesu mokili oyo ozomona ye na bisengo nango ye koleka ye maloba na nzambe yozoboya ekotikala sekose somba ntango po mikolo mizali kokende tolala tolamuka tobanzaka tosambela ye tolala tolamuka tobanzaka ye kozongisa matondi na nkolo yango wana nzambe netoli ye apesi ye kombo koleka bakombo mosusu nyonso ye yango biso toyekama wete na kombo na Yesu mabolongo nyonso magumbama yango na likolo mpe yango na mokili mpe yango na se na mokili Yesu nzambe kombo na kombo na kombo na mokili même si t'as des moyens, toi beaucoup d'argent, toi pas Jésus, oh, tu es déjà mort, oh. Va tout est bien, oh. Suis ici, ah, tout ce que tu vois dans le monde, oh, ça va passer. La parole de Dieu que tu refuses restera toujours. Rachète le temps, oh, quand les jours sont mauvais. Gloire en gloire, en gloire en Jésus. Gloire, gloire, gloire en Jésus. Honneur, puissance, richesse, c'est Jésus.